Bonjour à vous tous, merci d'être fidèles à ce nouveau rendez-vous de Maman Justine vous parle. Merci beaucoup pour votre fidélité. Bande konangaye ya bolingo, bino nyoso bana Congo, na pesi bino losako mingi, na ndenge penza boye kokuta ngai lelo, lisusu, na séquence na biso. Na pesi bino losako pamba te makambo eza koleka mingi na kati ya mboka na biso. Lelo yo lisusu tozali témoin ya makambo mingi ya mabe. Mboka eza kaka na pasi, molili ekoti penza na kati ya mozindo. Pe sikoyo mboka na biso eza na kati ya lifelo. Nayoki kolela na bino, nayoki pe ba commentaire mingi boza kosala mpona koyebisa ngai maso oyo ezali na bino. Mingi pe balembi mingi bazali kaka kolela po sikoyo baza kokata ba mama nzoto, baza kokata ba bebe, baza koboma biso na ndenge moko ya kosakana te. Alors ya lelo yo nga nakanisi bandeko na ngai ifo tomituna nanu mboka na biso ekomi na niveau yo ndenge nini. Nakanisi faut tozala na honnêteté, il faut tozala na sincérité ya kotala makambo peza na ndenge ezali. Obscurantisme oyo ekoti na mboka euti wapi. Nakanisi tosala nanu mwa marche arrière po totala touti wapi po toyeba toza kokende wapi. Première république na biso epesaki biso elaka ke mboka na biso il faut to développer yango. Alors nakanisi na ndenge tokomi awa lelo totala chaque chef d'état oyo akambaki mboka wana nakanisa mutu na mutu atikaki testament pona ko garantir avenir ya mboka. Soki tobandi na première république toyebi ke président Kasavubu avant akata motema alobaki nini? Alobaki lokola Mobutu azwa pouvoir na limbisi na ngai ye kasi boyebisa ye maloba wana ekotaki na matoyi ya Monseigneur Ndudi oyo ayaki kopesa ye ba dernier sacrement. Alobi oyebisa Mobutu ke a hypothéqué souveraineté nationale te, a hypothéqué indépendance nationale te. Po soki asali ndenge wana te mboka oyo ekokota na misère moko penza ya makasi, peuple akosouffrir na ndenge moko ya kosakana te. Tangu siko Mobutu azwi pouvoir, ye tangu aza kolongwa na bokonzi na ye, alobaki nini? Alobi après moi le chaos. Donc eza kolakisa déjà que entre première république na deuxième république, testament oyo ya premier chef de l'état oyo azwaki penza fungola ya kati ya ndako alandaki yango te. Ye alobi chaos na sima na ye. Toye kokutana na mzee Laurent Désiré Kabila. Mzee Laurent Désiré Kabila ye alobaki nini? Alobaki oyo nakokaki kosala tango nazalaki rebelle ezalaki na situation ya rebelle. Nakomi mokonzi, il faut nakamba sikoyo mboka na ndenge ya intérêt peuple congolais. Bayaki koboma ye. Mais avant akufa alobaki nini? En tout cas guerre oyo, agression rwandaise oyo tozali na yango victime ekozonga kaka epai eutaki. Bandeko na ngai, alors soki totali ba étape wana misato tokomi wapi lelo? Est-ce que toza ko expérimenter chaos te? Toza na kati ya chaos. Est-ce que toza ko expérimenter te agression rwandaise oyo toza ko linga zonga kuna na Kigali? Tozali ko expérimenter yango. Est-ce que mateya ya premier président de la république tolandaki yango? Tolandaki yango te. Alors ya lelo yo nakoki koloba ke na ndenge ya testament ya premier chef de l'état tokoloba nini? Tokoloba ke lelo yo toza komona nini? Lokola ya utaka na mabele ya Bakongo toza komona batu mingi na Bakongo bakomi kolela lelo yo bakende na ba cimetière ya abelo ya mabe bazonga sikoyo pona kolela na kati ya peuple mabe. Basa koloba nini? Bakomi koboma biso, bakomi kobotola bamboka. Metomi tuna nanu, est-ce que biso moko te tozali responsable? Est-ce que biso moko te tozali coupable? Est-ce que biso moko te tokoti na collaboration na bandoki? Parce que oya lelo yo ekomi etumba na obscurantisme na raison. Ekomi pensa etumba entre ba oyo balingi pensa mboka na biso ekende liboso na ba oyo balingi koteka yango. Alors il faut na loba sikoyo ke obscurantisme par exemple oyo ekoti na kati ya Congo central ndenge toza komona ezali ko limbolela biso makambu mibale misato. Na kati ya makambu wana ezali volonté ya koteka mabele wana seko. Yango wana boza komona sikoyo na ba village batu bakomi kokima puisque balingi ezala ndenge wana parce que na kati na biso moko déjà basi bandimi koteka mboka wana. Bandimi koteka mboka wana pourquoi? Parce que ba néocolonialiste balobi te mabele ya Congo central il faut to récupérer yango. Alors yango na boza komona bandeko na ngai oyo nyonso to toza ko expérimenter ezali ko wuta wapi? Ezali ko wuta kaka na bandeko na biso
oyo basi bandimi koteka mboka yango na Congo Central ezali kokende na mozindo ya mabe ba oyo baza koya kolela na télévision bamituna nano est-ce que naza na collaboration na ba assassin ya province na biso te na ba assassin ya mboka te est-ce que nazali kosalela indépendance ya mboka ou bien nazali ko trahir elongo na ba oyo baye ko boma biso. Alors nakopesa kaka exemple moko tozalaki na ba gouverneur kiliawa mais moko na bango Mbado azalaki pe victime ya trahison interne na trahison externe. Alors na trahison interne elinkoloba ke biso moko bana ya Congo Central tozali pe na kati ya kindoki wana tozali pe koteka mboka parce que tolingi ba avantage matériel. Alors il faut koyeba sikoyo ke na makambo ya proposition ya loi Tchani yango pe ekoya kobikisa biso parce que na trahison interne wana toza komona ke kaka ba groupe oyo ba néocolonialiste ba ponaki banda kala banda tango Mobutu pona ko saboter indépendance na biso kaka bango nde mutu baza ko kota kaka lelo pona ko déstabiliser ba province na biso notamment na Congo Central. Alors na kati ya ba groupe wana bozali pe na ba demi Dakar baza na kati yango wana tozoloba ke proposition ya loi Tchani eza ko permettre biso toyeba ba oyo bati lokolo moko na kati ba oyo pe baza na lokolo libanda toyeba ko discerner mingi ba oyo bazali ko ya ko tia mobulu ezali justement ba oyo néocolonialiste aza ko recruter na ba oyo bazali ba demi Dakar na lobi te ka bango nyonso baza mabe mais faut totala malamu place mbeba eza ko huta énigme ezali wapi énigme ezali na kati ya kobata mawana tozo kanisa bamsuba bandeko bamsuba basemeki bamsuba baleki nzoka nde basi bamiteka na néocolonialisme yango nga naza koloba bandeko na ngai totala malamu kao oyo toye kokuta ezali aveu ya échec ya unité nationale wana ezali pe aveu ya échec ya développement ya mboka. Alors lelo tozali victime ya agression mzee azalaki nationaliste wana tokoki kopimela yete azalaki vrai nationaliste ne yango wana bayaki koboma ye. Alors totika sikoyo kolanda bilanda landa ba oyo baza kolobo bazali ba nationaliste nzoka nde ba nationaliste te mais bazali ba néocolonialiste ou bien bazali ba commissionnaire ya néocolonialisme yango na ngai ndeko na bino ngai mama Justine na bino nakolemba te pe na ye kopesa bino courage bino nyonso tu botelema biso nyonso tu totelema pamba te ezali intérêt ya mboka na biso il faut to sauver mboka na biso tokoki lisusu kondima n'importe quoi te ba oyo baza koya baboma epai mususu balingi baya kobatama epai na biso. Alors o wana toko kondima te yango na bandeko na ngai na pesi bino penza courage nalobi bolemba te nalobi pe bo soutenir makambo toza kosala po yango nde eko permettre biso tokende liboso na suki awa pona lelo masolo eza mingi botikala malamu to solo linde mbala ya sima yo.